Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. L'avantage de la spiritualité, c'est que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. ndenge ngai nani okwamie na boloko ya bolingo oyo nzambe nazwa pe bambo na ngapi ya on a préféré na sala ngapi o Toyibikisi. Accepte d'écouter cette bague que je place à ton doigt. Bonjour, bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. Merci de vous retrouver encore une fois de plus dans le site Nabiso, la chaîne Nabiso. Donc, merci beaucoup de la fidélité et confiance au Bopé Sarabiso. Quand vous avez Sabino, mais Rabino Bato Baza, important pour Nabino Bato Bosépé, Nabao Bato Bolukaka, de t'offrir partout pour nous le Labino, de quoi le lote Luka. Abel de Charme, Oboebi, a Pesa Makambo, a Sepel Sabino, na BCBG, si à Sala Péchemene, en tout cas le haut du canet au Solanae, bilan et musique nae au Solanae, ma solo, ya Sunda, de les Kande, Barrégé, la message Botinda qui façon Boreketa, qui façon Félicita qui est Dazaki présent, peut au Solanae, ma solo, ya album nae, ya orchestre nae. Bonjour Président. Ouais, bonjour Nancy. Boni. Ouais, ça va. Président, tout le monde a moi kala donc banda ou nga BCBG tout le monde a moi kala tout mec un peu kozonga na osima ou expliquer bato balinga ka ba fa na au parcours na yo ti ndoko milelo. Bon, merci Nayo et puis merci na bato tout ba otalangai Abel de Charme inconnu connu dans son le bar inconnu connu ils ont bato ba ebinga na ba o ba ebingati. Et là on a se plaire ya ngwana ngamo na loba déjà inconnu connu Nabotami na famille a 7 garçons, fille moko, Belle de Charme, Nabotami na famille moko, papa nangazaki artiste, Belle de Charme, na yemba na ba chorale loko la fait pas qu'on na nzambe malamu, ma période wana donc nazaka mwana muke mais na yemba na babenga ngona ni ekodim, na yemba na ekodim na laki parmi batu oyo bazalaki que soki pena makambo ezali, il faut azala. Et puis à part Kodim, na yema na orchestre ya ba mikolo basala ba orchestre na ba quartier kala. Tant biso zaki bana mike période wana zo banga mukolo nyonso po bigage. Yaza mukolo. Période wana Belle de Charme na sangana na bakolo. Belle de Charme na sali 6 ans à Victor Eleison, na sali 14 ans pemeni ya papa chéri. O sali 20 ans de carrière. Mais ceux qui n'ont pas de carrière, on a sala avant. Il y a des quartiers où on a donc tout débordé. Mais on a compté à Mingi. On a des orchestres. On a parce qu'il y a un orchestre où il y a tout baébi. C'est ça. Na 20 ans, on a un orchestre miné et on a mis balé. Souvenir ni à malam ou tika nango tala radio que ce que za boye, ozana o toza boye za pour orchestre on oleka. Bon, souvenir nanga bien zara ke ponga moni d'abord papa abotinga azaki artiste ayebisanga lo moko bis tango zo sala art hein art ezelo ezara naturel moni surtout celle la mingi naturel ou utara na esprit ya kati hein ba sentiment monsieur soueza ou eza ko mona na boye hein on a ninto lo ba ke matériel et oui ko legela oti donc ça veut dire ngai na sali 6 ans à Victor Leison, Nazaki, na Kota Victor Leison, on a 13 ans d'âge. Sans qui na longue histoire, avec Esther Aloba, Petite Belle de Charme, dans la bande de touche, Mama de Mila, Tobina Nini, Tchago les bonnas. Et puis avec Esther Aloba, quand nous avons créé ce monde des artistes, à notre image, Pecho Bazalaki. Donc Pecho, avec Esther Aloba, Bazalaka Belle de Charme, aussi l'été, parmi les petits Wana. Abaki Banon, Barobeta Coupe du Monde, il y a 2006. Ce qui est na wenge BCBG Botuni, album nanga liboso na yemi na wenge BCBG, quel est ton problème? Ils en ont 2006-2005. Donc nga makambo vekinga prophétisaka,
Alors quand nous avons créé ce monde des artistes à notre image, Pecho Bazalaka. Moi aussi Abel de Charme, nazaki présent parce que dans l'album mango oyo aloba bongo aboranga Abel de Charme na bande de touche. Boyebi vie Kester. Sur un faux chanteur, donc c'est impossible pour les mains. Asa vraiment ça complexité. Donc vieux on attend déjà zoanga changa pembe na yabisinga bio za âge moko na mwana nga liboso. Yo na romemo ba poto na utamuso partout. Donc ça que le roi vieux daya le rôle là makambo l'homme propose de dispose makambo akana sala ngai depuis nazaki mwana po nga nazaki pas Kester mais nazaki mwana donc que son âme repose en paix. Na auto tika sunda bas na nécropole donc na kenai na lega peut pas vieux donc de sika zaline azana kimia makambo alobara nanga na tika la ko condamner été parce que les lois à la resouti même aussi ndenge na longwara nanga Victor Leson na tika la nanga belle ya mpanzi soki na kenai pe mina vieux on a soka zalaki na ngwa linga sunganga yango na regretta te na ona solar na e. Donc, une longue histoire, donc 2001, Victor Leson a eu contrat à Zénith de Paris, na Tikalaka, pour nga nazaki vient le Benjamin, ce que vient me la kokanga na me la, so ratindi des secrets, faut passer nga moko ya zumoko, pour ebiga na mwana mo boa moki ya mwana moke donc ya no zonga mwana nga no zo papa. Pour même nanda su go benga e ya tekino benga président au président nano benga papa. Nanda kuna no benga King Kester papa. Naza musicien au via Damas atiki pina na frigo na bete les portes ba désert abi wana na bisi ngai Abel oh erunga na lo bete la porte na bisi papa na zana nzala fungola porte abisi ngazwa puluko kiwana donc lungola ya yo zwa makaya buwana lia zwa bafumbwa makamno so za ona lia mais tikelanga mpuna tongo na otuna yo ona beti li solo na betelango mutu ti donc ngai mutu na zala wana ti tongo petana wantu zana ba 2000 na ba 2001 na tongo ba donc na bimisi pe Damas to damisu na vie longo donc za père nanga do papa nanga. Mais comment on a qui n'a pas relation wana kotonga kufi to moi ba emene ya babima ebele ba Victoria ebimi ebele to mono penza teke o milakisa o mi pesa ne ba tumsu ba milakisa to mono te pourquoi ezanenge nanga pona lingana na zala nkoni et ça là nga pe bien mon est na minute na quartier avenir ngona donc nazana banoko donc nazana quartier nanga je suis très à l'aise donc nga na lingana zala à l'aise donc ça veut dire balobi mon avis ba oyo eza pena ya solo kaza nango mingi baloba ati mais ba nango tende ba lingaka ba bimonde baza nango et bongo se retrouver na BCB jende ni yom zaki gâté na niveau wana omona que musique na yo na ya Victoria et kendete yo faut pesa makambuka na BCB jo koma bon tala na longo na kota kuna na 13 ans na 2003 ndene na longo na qu'est-ce que BCBG donc ce qu'on a que BCBG et puis na kendaka po obi karati na ki donc na ke musicien na kendaki po na ebike na zape Abel quelque part na kepe donc na ke BCBG donc za kuto ya koloba ku mingi te donc na bo kolo eka joso wandita kimindi lombe ekeke kitaki eka isoso kunjwa mama oh mama so wai mama so kunjwa soki vocal on mikolo ebeta la nzema robino nzema ngambo vocal wana na sala ngo test na wenge BCBG donc nous avons na bim sa biloko mususu eza ba souvenir moko ba 14 ans ce qu'on a mo la silito obimisaka na banda nango on a sala lelo eza on a sala raté donc on a sala déjà zalaka on a sala lelo donc ngana on mekane biloko anso ezaka mabe omoni keza mabete ba tout va faire au kango donc ça veut dire que là ici que un artiste moni ngana nazana ba nazana provision au sarnate âge nangeza trop moqué sono ba trop moqué par rapport parce que ngai tant on de papa wendo na mona batambola bien na musique na tala ba papa wendo papa wendo akufi na âge nangate vous comprenez même papa wemba bakufi na âge nangate mais na tala kana no papa wendo koloso isiko na tala kana bato donc o pena bazalaka na musique bakufi na ba âge oyo ezali bosso ya papa wendo donc na tala ngo na mona ke âge ezali donc on a zana ngona kati nanga na servi musique congolaise pendant 20 ans pour na beti 6 ans à Victoria
na longue histoire na tia voix na ba cœur net ba mama usona sura ah monganga ba biloko na ils ont une mélodie, une nuance, ils sont un nango. Ba vena nga ba zoebela ba ebi, ba Gejo Star ba ebi, nazaki petu bomba on bien le Benjamin donc moi na banga suka. BCBG ton naie, Moussa na ngane et 25 ans pendant 14 ans. Na 14 ans des albums. Des albums BCBG bayambaki okutaka album oyembaki nakutaka album on la kutaka na yemba na album wana te na ko yemba na album après ngala yemba na BCBG après ba 5 ans après ba 5 ans ba 6 ans okuta bana bon ba nakutaka za ba Bikou Lebrun ba Mbokalia nakuta ba Richard Mukena nakuta Lempela talara chef du gouvernement Alain Pela, Tchakoulenda. Nakuta vena mouvement, donc nakuta ba Mbokalia, nakuta Pati Moleso, Alba Kompa. Donc nakuta repé Juno parce que période de Juno Zaki, Zakoko, Zulema tout ça il y a ba test ba période moko. Donc ba semaine moko elle aura semaine aux Zulema sali semaine wana na sali, souvenir ni malamu ozana na BCBG. Bon souvenir nanga mala mozara que na fandi pendant 14 ans donc 14 ans ça combien de vocales obtient na 3 vocales. Oh yo mo sepela non au moins autant au pesa on peut najibe piano série tout va bien non oh makila musique monter ngala ba vocal nanga tout sur la ndele pina papa chira sala ba commentaire asala ba commentaire mo o la ki sa peuple la ki sa bat bien so ba ka benga yamba jino e bisanga pe ka bonga ba vocal nanga parmi ba vocal musicien nya so pas chira sala ba commentaire pe à côté ça on mbalami balanzembo moi kata vocal na et yemba ma deux fois donc on me dit moi on a pensé que papa chéri a qui d'accord ngai na BCBG na seul musicien oyo agangi sa leader pour nga na gangi sa leader na vocal ni to kata kapela nga leader na ganga la belle de charme alors ko kutena libulu mo liboso ke biso petit ke bozo zinda entamba mo ko stopper Emiso uola anza kumba Kelvis enko ipapi jemelas hangana mituni nzambe binadamu ya kitoko e koma lokola melodie harmonique en soki mpe bakitisa yo na singana bangeluni koyembi Diego la torti Dide Kenge Jimmy Mavanga Olivier dia sonama salela ngordona salamor Chilanga batandres nombakares Salamu alombangu bébé donc ngala utawa apo kote mona mbolunga moto mpamba kitoko binadama mbolunga souverain ezape na 5 chantiers koto na olinga suwe mangote mais na yaka na makambo beleko c'est comme si papa chéri linga bo kumise ça la ke bien binadama abena babloko nyonso pesi oyo ko aussi on a BCBG pour nous mona que au colli au comme na niveau on ça de l'eau qu'on a ko diriger pe batou ou au longwa na msusu oui vous avez ma question oui nga pa longwa BCBG na sala 14 ans na BCBG na longwa BCBG pour na sala 14 ans et puis ngai tant qu'artiste donc tant na mitala la radambi qui na za belle donc on travaille d'abord pour na mototé comprends mais ba conseil ya batu na ba critique ya batu na yo kaka on a zola rango ba décision na yebike na ndenge na sala la musique nanga na délai boye soki nzambe nanga chinga po asunginga funa sala loko boye ba biloko nanga na tambola nanga donc tambola makambo donc ça veut dire donc na boulaka pena na bi surtout comme na date boye na ne boye même album oyo bal de match ba pesinga nzembo lokola imae mboro bebela ngazwa mboro bolingwa mamole sanga mboro bolingo lingo lingo mwana mama mboro bolingo lingo lingo mwana mama mboro na tableau bakoma ka grammaire na mathématique mondela sala chiffon ya koefase po baboma kasi moto na pona na motema matière nini na koboma pona sonika moto mosusu ni chéri soki aseki wananga bafeti mais soki chéri afashe wananga matanga ba nostalgie ya bolingo chéri ekomi salanga lokola diki diki yo mwano yo.
ozalaka soki oseki yoka bacharme Fredi Lukovi afashenga na bondela nzela kobondele boti banzube etikala na benga bandeshi babondela bébé nanga wa bébé nanga wa. Bravo, en tout cas benza tout le monde benza Abel de charme tout pour sentir benza ba charme kolongwa to yebi papa chéri na ba koto kenda ba répétition to kenda ba concert papa chéri azan ba souvenir ba misem sou balongwa soka bandi au monde radio boaka azo boka ba bogis azo boka ba misem mingi balongwa pourquoi to se retrouver na kombo na te boka bona ndenga mabe ou comment jour au boka nga pesa mais nazara suno c'est que na son comprend bien mais na via ka mais yoka jour au boka ngezali pour nazamo na ye mais nazela kangote soki nazele yango na kokanisa mabe trop na mutu nanga nazela kangote jour oyo papa chéri osala pena ka vandi bia awa petit nanga belle de charme ndem tatike loko Abel de charme ezali kozonga pour arba kanga ngote omoni papa chéri boanga bongo na pesa mbongo te ayebisanga pete ke petit nanga na obwako bongo donc tango lataka casque ndetanga component ke atena boka pecho boy ya mon papa chéri belelaka donc ngana ne na zape boy na force kati ndeka na loba mikolo na matanga ba invitation na fête ba pesa invitation mais ba ko pesa invitation na fête oyete nga ba pesa invitation te na ye na considérer fête ngam na considérer fête pour o pesa invitation te maintenant c'est présenté mais bateau yo pesa ki invitation ba yete donc biso to bateau to considérer quand on bel mot c'est une affaire de considération donc papa chéri aboakanga a considérer savoir faire nanga c'est pas mal à sa père na biso donc et ça l'a peu bien quelque part bateau me soupe ba comprenant les alas à la paix voilà la faisant les liberté dormir en kembie Dorothée Madia docteur le prix le layo wololo yo tiki ya bolingo wewe beyuku soki otikiri ke goga koya ko wampe adangwe naufrage fenêtre mokolo emeri mokeba menani aura papa chéri boka Abel de charme donc l'album on a son série sur la les deux vocales on aura bien que leader Abelela a confirmé. Avant to kota na mambo orchestre no mambo ya bornayo to zongono mukesima to kolela kokunda moko katina bina na BCBG sunda base ngaza ki de prix jour akufaki na kinanda ku 6 jours bébé bimana ki na mort et ça les moi pas si comme on a musicien mokoté à part Gino Deya ya fallu pour pas comme on a musicien mokoté Dieu merci comme jour enterrement to moni maison mère tinde batuna bango to moni fallu patinde batuna e to moni suna maison mère bat bazaki orchestre fallu pas presque ba mise ba yaki mais le c'est passé à part yo na shai azaki bino za batu bolongo déjà baso na BCBGT mutu mokote ya BCBG azalaki to bi mutu mokote ya BCBG azalaki comment na bongo bino bo travailler pe na si okutaka sunda azaki mutu lelote na wenge donc mutu mokote comment na likambaliwa mutu mokote bongo et le bel yo nini et yo nini reprocher na nini. Bon, en tout cas, il y a le Kouta Mabete, Ngaya Bel, Ndena Vivaka, mon auteur web sur le Moko. L'homme, il faut marcher selon yo, selon Moté Manayo. Donc, on a la marche à ka, on a Moté Mananga. Donc, ça veut dire Ngay, sur mon présence, c'est une affaire de considération. C'est une affaire de considération. Nga sunda basa za vie nanga par nanga na loba na par nanga na loba na par amututi nga sunda basa asa vie nanga donc ça veut dire soki nga na ke bemba sunda basa c'est ça pourquoi a considérer nga na tango za na bon moyi nga ipe na considérer ka ye na tango za na bon moyi donc lelo tout comme elinga za la belle akei considération nanga oya considérer nga en vue nanga tant na bon moy M6 par rapport à ça alinga ki ya nini a pousse na pembeni même ya bembe nanga donc il y a la coïncidence wana salami oyo tombé que yé lelo et comme lié
donc nga on a considéré que na bon moyen parce que maintenant on le bagana yemba na BCBG na yembi na quel autre problème na yembi na son série Sunda Bass azalaki le rôle chef à répétition depuis nga la kota BCBG azala chef tinga la longo BCBG na tiki chef ayi ko longo la simala ngai le rôle la chef omona nga na benga ba chef mbala mais tant ngai o ya ko benga chef ko kakité vous comprenez. À part Wana, tant on a monné que Venanga, on a considéré que d'abord moi les lois azati. Est-ce que l'eau ne va empêcher ngai pour nous approcher? Et l'eau on a pour nous couper sa bateau, nous conseil était. L'eau on a dit que ne matin on va faire sa invitation té. Na fait tu vas faire sa invitation. Le pas au mot rose à la awa. Na fait si condoléances na famille ya papa nangai Mukumbi ou a été kufa Yann Mukumbi tous ensemble. Teddy Mukumbi tous ensemble. Moi le pan ils sont toujours fermés. Mais jour à matanga, tant que on la porte wana, bagoui ba le bateke abel yaga matanga, ada yaga matanga, maître da Silva Sekira yaga matanga, koko tuza yaga matanga. Ils qui ba otika porte pour les mêmes tout avant dans la bombe, so les gars so monter mané touche à kota. À kota. Et l'on a s'appelé Canada à Sunda Bass. Malgré mes bateaux au balé Sunda Bass na mon public moi qui a vu azaki pe mutu malamu pour bateau ba rolela oyo bilonge belé na beti na 14 ans na mona na ngote komona mutu na mutazana oya roloba mso biki ya soit contre-état par rapport à boye mutamtana contre-état nae et ça le parce que mon appel monsieur pe lelo cause un problème boye BCBG yaté to reconnaître te battant au bosali kuna. Bon, ngai BCBG zanda ko la leki. Il y a la ligne pe batu quelque part pe même public même batu monsieur surtout za la kana mo ba ndenge mo ko ya ko pesa ba information. Vous comprenez? C'est par rapport à l'information marambo belé pe zotambo la pe bien. De on a bi BCBG zanda ko ngai ya monsieur sori lolo moni batu monsieur monsieur bazate to ba été donc oui bi raison te monsieur sur le pourquoi te deux ans marambo ya vie donc to ba ko be maramaka mutu ndenge makamuza okende nzambe mo konde azan maître ya makamu nyonso. Donc ngai lelo na ko sala nga na problème. On a eu tout à l'heure, maître da Silva. On a dit soki na mona ki amsu bato anzela te ba ba utaka amsu na oleka na okena nganjili mais transport eza moi pasi ba koto na okabe mise moko boye Sunda Bass akufaki bona kota na asanef moni bato wana to sepela na présence na bango en tout cas bato tout o ba ekolela Sunda Bass nzambe amona bino mukona bino pe Batu baroya. Ok. Merci de Tasco. BCBG zanda kuna biso donc naebi mutuna mutute empêchement ni bazwa ki donc mais essentiel que na mona ki pe bazakoko na mona pe Eric Mente na mona ki Benj Bass nani zakoko koko tuza ipaza laki koko tuza yara koko tuza ipaza laki. Donc il est passé à 17 ans à Wenge. BCBG. Il est passé à 17 ans à Wenge. Il est où t'as 17 ans? Il est au les trois moustiquaires. Au babinarana, au babinarana, spectacle, on spectacle, les trois petits. C'est quoi le roi Tozara? Azapalanga. Azapalanga donc. Il est Azaki danseur na BCBG. Et Palangaï a été le roi danseur. Et Palanga le rôle Azal chanteur animateur. Poton Zimarato que le mot Poton Zimapo, Toron Zimara, Botum de Baké na danse, tout le monde Boton Zimara dans photo. Nani mon bébé. T'es tout bien dans l'animation. Il y a une animation où t'es dans babengi na c'est le fond. Babengi ya sali le fundu na keina mbongo nanga Pakajuma na bengi ya sali bafere na keina mbongo nanga Pakajuma mena kenanga pakajuma oyo kuna nde na go seretuve petango akubomanga petango na bayoyo petango na bayoyo. Ça t'entend bien. Toi comme abisso président. Pardon. Ça t'entend bien toi avec na BCBG o ameba ko talela délégation na kei mwana o emso meme na kwa na simandaku na sima wana répétition na so meme na simo ebisi mais quand le ko o assurer que so na longwe na ngana comme so chanteur aba comme so ba comme ba aba négligeant pour te ebi nani Abraham ayaka danseur na BCBG ti ba commissaire chanteur yo po yebela ki déjà vont assurer qui est te yene ngaza boye azana art
art oyo aza nango eza art moko ifoko koplakisa ngo mpe donc ça veut dire nga nazalaki te naza juste visionnaire nazalaki na vision mais ntango nga na longo ebcbg nabeteli lisolo te nayebisa ye te nakutana ye te mais namona eti na nga aya natuni na bi problème nini nayebisinga bivie nalukaka yoyebi nga fo mwa champ fo mwa nima yango mpe ekende bien toki na mon bébé. Mon bébé, dada, mon bébé, yo, bébé. Cherabi makase na tongo azonga kana pourquoi? Mais luka nini bébé nanga o. Bolingwa dududwe, bolingwa dududwe, bolingwa dududwe, bolingwa dududwe. Ah, mon bébé, maître da Silva, liboke nanga ya ngulu, tuni nanga, Miami. Samanga totolupai et comment ça les balais. Bravo depuis que babeti maboko en tout cas félicitations pour nous découvrir artiste pour nous rechercher musique de orchestre bozali otala on a okende pour muto memazanga raté donc en tout cas félicitations pour découvrir papa chéri a découvert kanani Abraham a comme ça que chanteur pour comme c'est du chanteur animateur en avance déjà président de Prolongwe programme nous les andenge nini aux autres kana Robino Mundi buto éviter au préparer album to ozo répéter peu aux orchestre mobimato groupe d'accompagnement au même makambo ndeni bon moni idéologie à groupe d'accompagnement moto ya lango sur lelo a autricher ka fallait poupa donc mutaloba makambo mutali boso na. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas négliger, mesdames et messieurs, c'est l'expression et l'impression. Vous le savez, à chaque fois que tu peux apparaître devant les gens, ce sont les premières impressions qui restent. Quelle est l'impression que les gens gardent? Boutique d'habillement, exemple à suivre, poto na poto, chez Odilon Mapouya. C'est vrai que la vie ne fait pas le moine, mais on reconnaît les moines par leur accoutrement. On est au petit bouillé. Nous avons un on parle 24. La croisement de la direction Cambiana venu au parlement. Exemple à suivre. Exemple boutique. Collection à collection. Nouvelle collection. Pour vous qui aimez la classe, mesdames, messieurs, voici la solution. Odilon Mapouya, exemple à suivre. Exemple boutique. Odilon Mapouya. Alain Nele, rien à dire. Odilon Mapouya. Odilon Mapouya. Elle maravillouse. Mais yem taloba on a TV mutali bosso qui est un groupe d'accompagnement. Na habité so batu musunga la landa TV avant. Mais o nga la yoka et circula et lobama onga mo pe na landa ke aloba ngoti lelo. Isaïe. Donc ça veut dire malgré azwa groupe avec un groupe d'accompagnement mais azara na confiance ya groupe d'accompagnement na ye. Ata mo na groupe d'accompagnement n'est partout dans le monde. Na na bien ngoti. Donc ça veut dire nga na sala orchestre. Donc ça veut dire ministère ko longwa lelo, ministère mso akoya, ministère mso akoya avo sala boye donc orchestre. Vous on prend biso to na orchestre, tu répéteras mercredi, vendredi chez Mama 6 kana 10e rue. Donc on a limité, donc tu répéteras wana. Oza na besoin na biso tu répéteras de 13h ti 19h. Donc on a répétera wana. Ozana quand ça na président Robinho zaki single to zaki eza album Robimi so biboka na wana. Bon na auto soto sana Robinho zo leka mama ya kana oyo leka ngambu eza album ya Robinho. Album ya Robinho Mundibu. Donc ça veut dire abengi sende yo Robinho abenga bisingai mwana mai koma na komi yokana babiloko. Est-ce que moi idée zali le roi pe idée zalaki et là on a ces plaques dans la considération parce que tous les belés puis na Congo ba ministre pe belé tout orchestre mon côté c'est ça les problèmes na mona qui était azamutu moza na motema monene ya on a kendaki ngape na bengisi na nzemu nanga na disque donc na disque na ngape azali pour les albums na mais l'album na ngape tout boka tout voyage mon na Dubai na it voyage to kendaki on ezali ka pour na ça clip en aussi tout ça là qui a donc Kalaming petit boss donc Kalaming petit bon les gars on a la TV donc n'enga la considérer qui maramnae n'enga pas considérer anga donc siko album na yo mais siko bazali na beti futur to zelango quand pour quand bon album na ngai na linga pena na bimisa pour générique na ngai on nga na bimisa za ove na nga sunda bas yende fala betelanga bas vena nga sunda bas na sola ine depuis même na za libanda na sola na ye atsanga petit nanga soko komi benganga na obetela yo mais tanga komi ba semaine moko avant na benga ye
na ma problème yo kuta pe ba problème oyo ba makambo donc vipa odae donc par rapport ya générique na bimite mes chansons ezo bimanango na linga ibe makambo chanson bimayango moko obimisa album ba moko to chanson na za album mais na obimisa na temps o banga par rapport au eza terrain time tango ozo banga par rapport au eza terrain nga muta ko banga sana na terrain fali aye fera ye ngane na za boye tant on a yokaka nde pesa nga maele mais na banga te omoni soko ti ko banga o continue ko sama monga na osate makambo nga na osala donc ko banga ko yati mais ko yoka o ko pesa sous mo intelligence ko ya na yoka fali c'est comme si yoka fali faire yokani no banana na faire yokini na faire yokini. Merci beaucoup pour la canassi qu'on a fait Réokini. La mélodie. On a fait Réokini. En tout cas. Hein? En tout cas. On a fait Réokini. Bon, Fabrigas Réokini. Olé, olé, Tsunielengi. Olé, olé, Tsunielengi. Bon, comprendre. On a confirmé que tu Tsunielengi. Olivier Langa, Tsunielengi. Ukangi couloir, ukangi chambre, pena salon. Ukangi cuisine, boko bimiselanga fourchette. Bilubunanga naliaka ngona maboko asalitete. Usubiba maya babidon na tono couturien. Ole ole Tsunielengi. Ouais, yo moro. Ole ole. Yokasko awa. Après Eva kutu basale na mopanza don yango babengaka e la chair de ma chair. Pourquoi yo lingo tikanga ngana lela ngana nani tantin mbili ya bolingo no ezanga photocopy yo tiki ngana mawano yo bwakelinga mosuni no do na expliquer pena batu ke kangi kula ko kangi chambo ke pena saloti na ba claustra te moni kin fo betara biloko lobi wana po yo kama biloko lobi ba yango ndestro biso ba kinwa to linga okangi nyoso nga lingi refrain na okangi nyoso motema mabe porta liboso yo kangi oya simandako yo kangi Umba fenêtre pe yo kangi tina ba klosra yo kangi motema mabe mwana mama motema mabe dona bisio ke ana mabe yo tiki ngana nzala no yo botolinga mosuni na biso nazo ya mabe te mais quel on a refrain de intéressé nga refrain non de intéressé ole ole Tsunielengi tuzayara ole ole Tsunielengi ole ole Tsunielengi ole ole Tsunielengi Ukangi couloir, ukangi chambre, pena salon. Ukangi cuisine, boko bimiselanga fourchette. Bilubunanga naliaka ngona maboko asalitete. Usubiba maya babidon, na tono couturien. Ole ole. Bravo, bravo en tout cas. Asiko Eva kutu basala na mopanza don Meralia basala na mopanza quadra Falidi kape basala na mopanza na ketchup C'est rigolo. Mampata basala na mopanza angiama Abel de charme basala na mopanza tantimbelia Ezanga photocopie. Bravo, bravo. En tout cas, félicitations. Babi, au comme ça dans l'album, banze moi so raté par rapport à ma cambo batakin balingara oloba olobi. Donc on se rechuter vers la fin avec ce programme clé à orchestre d'autant pour ndenge nini il y a répétition pour mettre biso album c'est pour quand? Album eza calamité donc batu tout. Ngala on a la catholique ça m'a fait na biso sunda basse parce que na robimisa disque était na moment auto là moko o aza considéré pananga on n'est pas considéré nga donc on a zika ki na dosé na makamnanga o donc ndeka makambo ezo oleka ba makambo ba vide ya les na kimia merci na bato tout ba ko soutenir biso na présence surtout Viechaka Congo en tout cas Viechaka Congo. Pardon, quand tu viens chaque année, mauvais chaka. Donc merci na ndenga aider. En tout cas, famille sont déjà pour y mais ma bémoro.
communiqué opesa ki ya mwana 12 ans. Il paraît à mona ki muto bon pas bango pe akange longi partout obi ke partout au mona ye akoyeba arobosa na été o tida mwana danger pe opesa adresse et si ka mwana o vendre ça ki bien te comme mwana mwa muke mutu wana wakanga ke longi ne mamba bon mamba ba na TV to aider famille à 100% famille za reconnaissant yo muto tamboli yo muto koti obeti ba porte ba ministre partout tout monde ke pe na mort banda jour sunda kufa ki tout monde ke wana za ka boy en tout cas téléma ki même information nyonso des informations européennes na TV pour la protection ya famille wana protection ya bana wana. Bon, nga so on peut savoir tcha Congo merci ça par rapport au mon vieux en tant que artiste en danger. Ba te belé. Même artiste belé bazana ba pe na ba parler so ba hôtel la tcha Congo msu ba se karata vieux yo. Na matanga kutu msu ba ne mais et le roman faut ba ye baraker. Net lelo plaisir nga na za ngoza. Vieux wana zalaki de le débit et puis tina suka comme si makambo tina suka donc ça veut dire o eleki o lobi wana ezana mo makambo mais moto faut la ka mabe pour o remarquer que ça mabe o continuer ko sala ka yango donc na limite que bana wana bakozala na sécurité te bakozala toujours na sécurité pour na bakoko baza ko mona bango na batutu baza ko mona bango donc vie au Tchaka Congo lelo asa ko se sacrifier pour faire Tchaka Congo asa ko se sacrifier na ba façon belé en tout cas pour nanga elo na ngala pe César merci vie na ndenge na moni organisation de le début jusqu'à la fin. En tout cas, merci Bounaka, bon Bounaka pour l'artiste belé. Et ça lelo to bani marambango en tout cas vie Nzambe ya ibineni azana ba directive na ene na pesaka mamtour le kabé. OK, président otikana ngo obwaka na ndenge lingi obwaka batu na po biso cadre biso mbaba ngati po to lia wana. Donc obwaka na batu na des annoncés na ngai obwaka oyemba na danser na biso comme ici chanteur en tout cas au créer. Merci beaucoup monsieur Bolande biso, merci na Marquis Toussé vie na Suisse, merci na Saddam Dickens na Paris sans oublier François Bassele, Mazé Motema Brigitte Kila Bassele, Hervé Ambar États-Unis sans oublier Iguet Enyo wana moni Ismaël Timba mon vieux moi apoto atonga tonga sans oublier Arnaud Folo le papa fidèle na Angola bana kinyo so bolinga na Sibasele sans oublier Laurent Mukuna babi moi na Angola moi na Brésil à solo en tout cas bon continuer qu'on a toujours branché côté na chaîne Bino Direct TV pe na site na Bino en tout cas bon s'abonner lisusu na tike na leader boaka na yo yemba na o bon retrouver ce dimanche na Direct TV site na biso donc bon continuer toujours qu'on s'abonner merci beaucoup. Ouais. Micro pendé donc micro pendé comme yanga nonsi yangona donc boire na oyemba na donc en tout cas nga batutu ba ko soutenir biso donc merci na ba journaliste au bazalaki ya ba internet au bazalaki ya ba chaîne na biso tozana bangwa wa merci na ser na biso mami elela na mona présence na e alela na biso en tout cas merci na Laurent Fabrice Canal Kin et puis merci na nani basele donc na mona ki ba na mona ki te c'est pas aller na mopeka wana mais tout mona na kité ça na problème te merci na ba journaliste tout internet et puis na pesi donc bana limité tout ba moti ba balinga belle de charme donc maître da Silva Sekera Yous Mackenzie donc Talibo et Mais qui tengue dans les jeunes millionnaires au Talibo et Popote Bill les seigneurs donc bana tout ya couleur à Simamork na pesi bon ba mbote donc et puis ba mbote na ba congolais tout na ba congolaise tout ba na Congo ngai tant qu'il y a belle de charme musicien na bino ya Congo ya mboka oyo na sengi kaka mboka na biso za na kimia ezala pena na kimia po match ezala ngo bien de l'eau na okininga zaka facilita motema équilibre nzoto bolingo eza secret roi lungolo bato dévoilé teo lelo lingi no mosusu obwakisi ngai dossier a fourmi donc awa tout ça un espace où babé un bon vent donc beau vent référence à bana limité donc si on a dans la Jupiter tout ça on comprend bolingo na lukaki nanga kopa mo persué les locaux peut changer bazolinga nde malanda mwambwenga sentiment na kabola kanga na ye malanda pelo bya gogo mane kaka porwe anatela kanga bore akumela kanga karnanga anatela kanga bore akumbela kanga karnanga
Bolingo na lukaki nanga kopa mo persoe na love na lingaki nanga na zala titulaire lelo kope changer bazweli ngande malanda mwambwenga sentiment na kabola kanga na ye malanda belo bya gogo mane kaka porwe netela kanga bor donc yango na bana tu a Congo donc